Nzamba koki koleka ye boite. Bien aimé, liloba na nzambe yango de nzambe. Soki olekisi yango to bombi yango na motema na yo. Tumoko pembe na lobeli na ngote. Yango moni Yesu alobi loboko à gauche pesi droite ye bate. C'est oya buka ki koni nzamba bimiseli nyama. Nyama wane zalaki nango wana Abraham monaki yango te. Po zalaki de nzamba tielaki na molimo. Tikete nzamba rapidité wana zala na yo. O nyonso umelaki tango na tango molai. Lokolo lelaki te. Lokolo tikaki nzambe te. Accomplissement na nzambe ko kisamba likolo na yo. Bana na nzambe ba Kristo nyonso oyo bandimelaka Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na biso na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Ngai ndeko na bino, mwana na bino, leki na bino, papa na bino, frère na bino, na kombo ya Pasteur Vasco Mundungu Gazogo Daniel. Okoki kobenga nga frère, okoki kobenga nga évangéliste po nazamu panzi sango ndenge nzamba tio na cœur puisque eloko munene ezali kaka Yesu Kristo yenda tondi bolingo, yenda tondi na mawa, yenda tondi na miracle, yende tozali kosale la publicité na kati na midi ya lelo. Bana na nzambe nzamba tsenga ker tolekana ko partager na bino liloba na ye na kati na tongo ya lelo. Esika bozali bosimbi mitema na bino. Nzamba lola nzambe na bolingo. Nzambe oyo lekili kolo ba nzambe nyos. Papa yo lobi otindaki liloba. Liloba yango nde mwinda penzela ya lobiko na biso. Liloba yango nde Yesu Kristo okotaki na molili pe molili ekimaki. Papa ngonge koki po bana na yo toyoka liloba oyo na nzela na liloba na yo teleka na kobikisama tosengi lisungia molimo mosanto na yo aitilizenga puissama oye kobima kati na nga euta na nga te kasi euta na molimo na yo na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso amen. Bana na nzambe lelo nzamba tsenga ker toleka na ko partager na bino na mukanda na Genèse. Na mukanda na Genèse chapitre 18 verset 1. Soko kei na chapitre 12. Okomo na ite Abraham azalaki na libota ya idolatrie na kati na Babylone. E mboka oyo et bandaki vraiment makambo ya molili, makambo ya bikeko, makambo ya ténèbres, eza Babylone. Et sika oyo Abraham autaki. Nzamba yebisaki ye abima na mboka ya batata na ye po akopambola ye, akosala ye, akozala papa ya mabote belé. Bien aimé, liloba na nzambe na pokwa lelo ekolisa kondima na yo. Oye baete likambo na nzambe oye se atiakati na bomoi na yo oye se atia komi destiné na yo ata eumeli etikalaka na koleka te esilaka na kokokisama. Bien aimé ko perdre likia te oyo nyonso esi ekomama mpo na yo bien aimé yeba ke loboko na nzambe soki akitisi deja likolo na moto ebandaka na molimo pe bimaka physiquement. Et loko bimisaka bénédiction na nzambe to miracle na nzambe physiquement. Eza kotambola na kobanga nzambe, eza kotambola na vie de prière, na kotambola na kosalela nzambe. Nde oyo nzamba tsaka kati na biso yango nde bimaka physiquement. Awo ko comprendre mo Kristo mwana na nzambe. Nzamba laki Abraham alobi bima na libota na yo esiko kokede na kopambola yo na kokomisa yo papa ya mabote belé. Abraham atosaki abimaki akendaki na mwasi na ye akendaki pena neve na ye Lot me bakabonaki na Lot me maloba oyo nzamba lobaki na Abraham
ata Abraham akomaki na banyama ebele, akomaki na biloko ebele. Mais Nzambe alakaki kopambola wana kokomisa pe papa mabote ebele, papa bana ebele. Abraham azalaki na mwana te. Abraham abandaki kobota te bien-aimé. Nalingi olanda liloba na Nzambe oyo ezo traité cas difficile moko na kati na bomoi na yo. Ezo kolisa kondima na yo, pe na nzela kokolisa kondima. Lokola Yesu Christ dans Nzamba temps présent. Après prédication oyo, quelque chose ezo sala malelo na kati ya bomoi na yo. Pendant Nzamba la kaki na Abraham. Abraham a commis na bozue belé, mais Abraham abandai kozwa mwana te. Tangu elaka na Nzambe komi pembeni. Diable. Lokola monaka bénédiction, lokola monaka makambo Nzamba linga salela biso, lokola monaka miracle Nzamba linga kango la biso, diable monaka ngo a précédé. Tangu diable a précédé, aye kobimela mwasi ya Abraham Sarah. Diable e kokota pa ya Sarah a précédé alobiyebisa mobali na yo abotaka kana moumbo na biso. Ezalaki Nzambe te, ezalaki Nzambe te, ezalaki diable. Nda précédaki po yebi ke bénédiction na Nzambe elingi ebanda. Ezana ba Kristo ebele bazolanda ngai. Balele pa na Nzambe, basenge pa na Nzambe. Nzambe akokisela bango deja na molimo, kasi diable a précéda kati na bango. Pona koluka koyiba likabo na Nzambe oyo ate kati na mo Kristo wana. Pona kobebisa elaka na Nzambe oyo ate kati na mo Kristo wana. Bien aimé, elaka na Nzambe ebeba kakati na moto kaka na nzela na masumu. Abraham akangaki motema. Azalaki na kondima pona elaka na Nzambe, mais diable a utilisé Sarah. Diable a utilisé Sarah. Et bien c'est tinda ya bota na moumbu na bino. Il faut yeba ke mo Kristo. Diable est toujours à précéder kana vie na biso. Yango likambo nyonso vo sala. Ko sala ngo na volonté na yo te. Gumba mabolongo na otuna Nzambe. Tika volonté na Nzambe nde sala makati na yo. Sarah convaincre mobali na ye. Aleka na kobota na moumbu. Abraham abotaki na moumbu. Mwana wane zalaki likabo na Nzambe oyo alakaki Abraham te. Ata Abraham abotaki na moumbu. Me likabo na Nzambe zalaki mwana wana te. Likabo na Nzambe nanu ekomaki te. Bien aimé, tangu likabo na Nzambe eko koma. Poete Nzamba robi na biso. Na mokana na Romains chapitre 10 verset 11. Ayoki sakaba oya yesonite. Tike laka na Nzambe oya lakaki na yo. Nanzela na prédication oyo. Kozala presete batela kimia. Po Nzamba lobi na Moïse. Yebisa bana Israël bavanda kimia. Nga na Nzambe na bundela kabababa. Zala na confiance en Nzambe na yo. Batela kimia. Nzamba bundela kabababa. Ako bundela yo. Eloko nini ekomi bien aimé landa. Abraham avandi na se ya nzete. Awa na Genèse chapitre 18. Awa na Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18 verset 1. Dans Genèse chapitre 18 verset 1, Bible nanga na yo lobi bien aimé, Abraham avandi na se ya nzete. Pendant avandi na se ya nzete, amoni batomi satu babimeli ye bayeli ye. Abraham azalaki na molimo ya kososola. Mo Christ foza na molimo ya kososola. Abraham a remarqué que batomi satu za Nzambe nde mutaye epai na ngai. Nzambe nde mutaye ko visiter nga. Mais yoka Abraham Olia loba banzambe nanga a comprendaki ke Nzamba za moko. Malgré batumi sato babimela kiye.
akoke koloba banzambe na ngate po nzambe aza moko bato misato ode lingi koloba nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosanto bo mutu moko. Abraham alobi nzambe na ngai. Tanga makomi bien-aimé. Genèse chapitre 18 verset 1 okiti. Abraham amoni bato misato babimeli ye. Lokola azalaki na molimo wa kososola. Ole aloba banzambe na ngai, mais Abraham alobi nzambe na ngai. Pour comprendre ki bato misato wana ezalaki kaka nzambe moko. Papa mwana molimo mosanto yango kaka nde nzambe. Abraham amona ki bato misato ma comprendre que nzambe nde azala na katikati. Na gauche ezali papu, na droite li papu, na kati nzambe yende aigle ndabimela ki Abraham na forme bato misato. Papa mwana molimo mosanto aigle. Abraham alobi nzambe na ngai. Alobaki te banzambe na ngai. Alobi nzambe na ngai. Po nzamba zaka kamoko ye wana kombone Yesu Kristo. Azana biso kati na molimo na ye o babengi molimo mosanto. Abraham azalaki muta kososola. Akeya sombe apesi bango abibo vanda pe bomba kiti na sanzete bavandi. Apesi bango maya kosukola makolo. Apesi bango maya komela. Alobi bokoki koleka boite. Abraham a comprendaki ke nzamba koki koleka ye boite. Bien-aimé, liloba na nzambe yango nde nzambe. Soki olekisi yango to bombi yango na motema na yo. Yeba ke nzambe o ya temps présent azosala quelque chose pa na yo kati na yo. Alléluia. Abraham alobi banzambe na ngai. Abraham abengi banzambe na ngai te malobi nzambe na ngai. Vanda na peso maya kosukola makolo. Bazalaki misato bavandaki mezaki ka nzambe moko wana. Tango bavandi ape bango mai basukoli makolo, ape bango mai ya komela. Obi bokoki koleka boite. Bozi analukela bino eloko akolia. Abraham ake kotumbela nzambe ngombe. Atindi basali na ye basali mapa. Baye bapesi bango balie. Bien-aimé, nzamba bundelaka moto. Après avoir causé la vie à prière, après avoir causé la vie à repentance, nzamba bundelaka moto na vie à semence. Nzamba pambolaka moto na vie à semence. Après avoir Abraham koyamba nzambe, kopese maya kosukola makolo, kopese maya komela, kotumbela ye ngombe, kosalela ye mapa pesi alie, tangu nzamba alie, alobisiko Abraham da koleka boite. Abraham na koleka boite. Mwasi na yo Sarah azawapi. Bien-aimé, Sarah zalaki mwasi ya kozanga kondima. Mais Abraham azalaki papa ya kondima. Et le koni n'est passé. Abraham alobi azana katandako. Tango alobi na azana katandako. Awa déjà to komi na Genèse chapitre 18 verset 13. Nzamba alobi na Abraham. Mwasi na yo Sarah. Na mbula boye. Elaka na laka ki ezoko kisama. Akobota mwana moko ya mobali kombone kozala Isaac. Bien-aimé, Sarah place azalaki na simarido ya porte. Acholaki nzambe. Asekaki nzambe. Nzamba yokiye. Alobi Abraham. Pona nini Sarah mwasi na yo. Malobangana alobi andimi yango te acholinga nzambe. Asekinga nzambe. Sarah alobi te na seki yo te. Na seki yo te nzamba alobi. Oseki ngai ocholi ngai. Elingi koloba bien-aimé, eloko moko te lekaka na miso na nzambe to na matoi na ye. Sa amona ngo sa yo kango. Mo Kristo bongise tambolele na yo. Lokola elaka na nzambe rataka te. Alakaki Abraham akopesa Abraham ibane ebele. Lokola elaka na ye, aye kopambola Abraham po akokiselaka na ye. Mwasi ne Sarah telemela kiango po azangaki kondima.
moyen maloba ya nzambe le kapambe ezalaki te nzambe apesaki Sara mwana Sara botaki kaka na année pe mois pe jour oyo nzambe alakaki na Abraham ekokisamaki mais lokola Sara azalaki mwasi oyo abandaki kotia bakali liboso ya Abraham azalaki mwasi oyo abandaki kotelemela maloba o nzambe azoloba na Abraham soko lingo comprendre eloko moko bien aimé na kati na prédication oyo tangu nzambe asengi Abraham apesa ye Isaac Abraham aboyaki koyebisa Sara Bible na nga na yo elobi Abraham soki azokende kopesa nzambe mbeka amemaka basali na ye bamemi mwana meme bamemeli ye bakoni biloko nyonso mais mpona kokende kopesa nzambe mbeka ya Isaac aboyi Sara yeba aboyi basali na ye bayeba atiki bango pourquoi sinon te soki alobaki soki amemi bango bakoyebisa Sara tangu Sara koyimayima po molimo wa Sara ezaki molimo wa kozanga kondima maloba nzambe molimo wa Sara ezaki molimo wa koyimayima molimo wa Sara ezaki molimo wa kotia tembe na maloba nzambe eza na basi ebele to mibali ebele bazana ba Sara liboso na bango lelo vi na bango etambolaka te a cause ya Sara moko aza liboso na yo lelo ba problème no ezo marché te a cause ya Sara moko aza pembeni na yo lelo makambo ebele nzambe alakaki no ezosalama te a cause ya Sara moko aza liboso na yo Abraham comprendaki ke soki elaka na nzambe ezowumela kati na ye c'est parce que Sara aza pembeni na ye Sara banda ekondimela nzambe te Sara banda ekotosa maloba na nzambe te nzambe alaki na Abraham akopesa ye bana tata mabote ebele awumeli azobota te me kaka Sara nde muta foxe Abraham azelelaka na nzambe te akende kobota na muumbu na ye Sara nini aya pembeni na yo Sara nini atelema pembeni na yo Sara nini abundisaka bénédiction nzambe atakati na yo Sara nini akangaka miracle oyo nzambe aloba déjà po na yo kaka le même Sara encore nzambe aye kopambola Abraham mais Sara wana koti doute acholi nzambe na Genèse chapitre 18 verset 13 nzamba zo pambola Abraham Sara choli alobi aseki ngapi namu nakomi mubange boy nakobota mwana ngo wapi andimi makambo nzambe te bien ebeza na Sara moko Sara wana eza problème ezo bundisa yo Sara wana eza problème ezo kimisa bondimino epa na nzambe Sara wana eza problème ezo kanga bénédiction na yo Abraham nzamba sengi mbeka comprendre soki na ebisi Sara akobundiselo ko nzamba sengi nzamba zwaka mbeko mutu ayimaka nango te nzamba zwaka mbeko yo mutu moko pembe na lobeli nango te yango moni Yesu alobi loboko à gauche epesi droite yeba te c'est parce que koyebisa droite pour mobali nanga okoyebisa droite pour mwasi nanga or kazande Sara oyo azokanga yo bikate or kanda aza Sara oyo azokanga yo pambwa mate or kaza Sara oyo azokanga yo nzela no efungwa mate Abraham atali bien aimé mbeko soki Sara mekoyebe kobeba na kopesa Isaac mbeka na koyebisa Sara te Abraham akenda ye moko andima komema mwana ye moko andima kokende kobuka bakoni ye moko sa Sara ayeba sa komema ta basali na ye sote bakobetela Sara lisolo eloko nyonso ebundisa kweza Sara vi na yo eloko nyonso esala keno nzamba sala elote eza Sara tala Sara nini oya memako na distraction tala Sara nini oya kotisaka bitumba na vi na yo lelo nzamba zolongola Sara kati na yo lelo nzamba zolongola Sara liboso na yo lelo nzamba zolongola Sara pembeni na yo po elaka oya tsakati na yo ekokisama
Abraham ake kopesa nzambe mbeka ya mwana sans Sarah azala bien-aimé. Nzamba talaki kondima ya Abraham. Amona ki kondima ya Abraham malgré oyo nyonso nzamba zotinda Abraham asala Sarah kaka nde mutabundisa kango. Sarah kaka nde mutabebisaka yango. Nzamba bimiselaki Abraham kaka na nzete oyo akendaki kobuka koni. Abuka ki bakoni nyamezalaki te. Tango ayaboma mwana anja nzamba kangie loboko. Alléluia. Ayebisi alobi tala na nzete wana. Abraham atel na nzete amoni nyama. Alobi o kaka na nzete oyo nabuki bakoni nyamezalaki te nyame uti wapi. Nazoloba na moto moko. Makambo nzamba kosalela yo après prédication oyo. Okomona ngolo kola ndoto meza ndoto te. Poete nzambe se atie bénédiction moko kati na yo. Nzambe se atie miracle moko ezolongola maladi na yo. Nzambe se atie miracle moko ezofungola ba porte na yo. Nzambe se atie miracle moko o ezopeso musala. Nzambe se atie miracle moko ezopeso bana. Nzambe se atie miracle moko ezopeso musala. Ezaka kakati na yo bien-aimé. Na nzela na mabondeli pe ya kotosa nzambe kozala na kondima liboso na ye ezolongwa na spirituellement ezobima physiquement. Po Abraham akamwaki na kondima ndimelaki nzambe andimi kokende kopesa mwana sacrifice sans sarayeba sa komemata serviteur moko po lobi soki na yebi ta on opesa nzambe bakobetela Sara lisolo Sara kotomboke kobebiselo ko na opesa nzambe na koyebisa Sara te po Sara mutazo kangalika bonanga na nzambe. Bien-aimé za na batu ebele babalisa bango pe bantene bandoki na ba famille na bango. Eza na batu ebele batidela bango pe bantene na bandoki na ba famille na bango aya pena kamoninga malamu camarade or kazantene na bandoki po aluka ko tufe bénédiction moko nzamba tiakati na yo. Mais soki yo continue na mabondeli o continue na kobanga nzambe o continue na kondimela nzambe nzambe moko akolongola antenne wana oyo batela yo nzamba kolongole pembeni na yo ndaza Sara. Bien-aimé, prédication o nzamba tiango na midi ya lelo pona ngana yo auto passer na ba problème. Peut-être zo passer na ba problème moko, peut-être zo passer na ba bitumba moko, o passer na ba difficulté moko à cause ya Sara moko za pembeni na yo. Kake sika Abraham abukaki bakoni nyamezalaki te metango atsenza mwana na mutala kalinga boma mwana ange na nzamba kangie loboko alobi tala na nzete wana nyama ngwana Abraham atali amoni nyama alobi menga na buki bakoni na nzeto nyamezalaki te nyame uti wapi nazoebisa mwana na nzambe moko parfois ndako moko oleka kolula kango bisika nyonso ndako na batonga ngo bien batongela kyango yo nzamba bomba kyango bazotongela ngo nde yo nde mutoko sombango. Peut-être na nzela moko lekanaka omonaka mituka moko abio mituka wana bien nzamba bombela kyango yo mutu moko asombango asombela ngo nde yo po yo ndoko ya kosombango. Peut-être otalaka mibali moko bien assemblée nationale. Peut-être monaka mibali moko abio mobali omna fala nzamba bombeli yo mobali wana aza déjà na molimo akobima physiquement. Peut-être le lakanzamba kopesa nga bana mapasa te vraiment na retard akobota yeba ke nzambe sateli bana mapasa na molimo ane o ekosila to kobota bana mapasa ekobima physiquement. Zalaka na kondima nzambe, zalaka na kondima nzambe. Po Abraham azaki na kondima nzambe kaka na nzete oyo abukaki nyama abukaki koni bien-aimé bolimbisi nzete abukaki koni na nzete wana nyama ezalaki te metango alinga boma mwana ange na nzambe akangee na loboko kaka na nzete wana oyo abukaki koni nzambe abimiseli nyama nyama wana ezalaki nango wana Abraham amonaki yango te po ezalaki de nzambe atielaki na molimo na kondima ne nzambe abimiselaki physiquement tika ete kondima na yo oyo zalaka nango epa na nzambe eloko oyo atiaki na molimo po na yo eloko oyo akomaki po na vi na yo eloko oyo alobaki po na yo na nzela na prédication lelo soko olandi yango ekokisama likolo na yo. Alléluia, alléluia. Nzamba tia programme moko kati na yo
eza na molimo il faut ebima physiquement tangu nzamba laki Abraham esi akomaki makambo nyonso esi ataki na date esi ataki makambo nyonso makozi ya kozanga kondima ya Sara ebande kobundisa lipamboli ya nzamba ataki na Abraham. Bien aimé yoka likambo kokamwa awa totali na Genèse chapitre toye na Genèse bien aimé Genèse chapitre 23 Genèse chapitre 23 verset 1 nzamba laki na Abraham kakobota bana ebele mais sikoya botina Sara kaka mwana moko à part mwana oyo Sara diable précéda qui pana ya tinda ki Abraham na force abotana moumbu nzamba yebisaka Abraham abengana mwana wana po azalaki mwana likabote malgré sika kendaki mai na zelo désert posa ya mai eloko akoli ezate mamane Agar aleli nzamba yokaki te metangu mwana wana Ismaël aleli lokola azalaki na makila ya mosali na nzambe nzamba yokaki kolela ya Ismaël abimiselaki emai misalo ozosala lelo ebundela bana no kati na maladi elongola maladi kati na bana na yo misalo ozosalela nzambe lelo eganga liboso bitumba ya bana na yo liboso bitumba ya libota na yo eganga et restaurer vie ya bana na yo. Alléluia. Dans Genèse chapitre 23 verset 1 bien aimé kotangango Sarah yeko kufa. Tangu Sarah kufi Abraham akomi kolela. Abraham akoyi na mabele Bible na ngana yo elobi Abraham aleli akomi koyebisa Nzambe alobi Nzambe yo lakaki ngai Nzambe yo lakaki ngai nakobota bana ebele Nzambe yo lakaki ngai nakozala papa ya mabota ebele Nzambe yo lakaki ngai oboya kinga na bota na basi mosusu libanda na bota kina mwasi ya moumbu obengana ki mwana wana na mwasi wana natikala kina Sara opesi biso mwana na kimobange sikoyo maloba oyo lobaki na ngai nakobota bana ebele na Sara maloba ngo eza wapi Nzambe Nzamba ekoloba na Abraham alobi telema na mabele kunda Sara ya vi na yo kunda Sara ya vi na yo telema na mabele kunda Sara po Sara nda zaki problème a vi na yo Sara nda zalaki bitumba vi na yo Sara nda zalaki kotelemela bénédiction na yo yango nga Nzambe na longola kiye kunda Sara vi na yo Sara nini atelemelaka yo Sara nini abebisaka bénédiction na yo Sara nini abetisako mabaku Sara nini antena bandoki batsela yo Sara nini ya problème ya liboso na yo Nzambe ebisa Abraham kolela lisusu tetelema kunda Sara ya vi na yo kunda Sara ya vi na yo Abraham lokola bandaki kotosa Nzambe atelemaki akundi Sara atelemaki asukoli alati akundi Sara tango Abraham akundi Sara bien aimé totangi awa sikoyo na Genèse chapitre 25 bien aimé landali loba na Nzambe oyo Genèse chapitre 25 tangu kaka Abraham akundi Sara Nzamba pese mwasi moko kombone Ketura. Alléluia. Ketura elingi kolakisa accomplissement ya baloba ya nyonso ya Nzamba lobaki na Abraham. Pourquoi accomplissement wana ekokisama kite na Sarah? C'est parce que Sarah zalaki mwasi ya blocage. Sarah zalaki mwasi ya kozanga kondima. Sarah zalaki mwasi ya bandaki kochola Nzambe.
Sarah zalaki mwasi akoki kotel abandaki kotelemela Nzambe. Eza na ba Kristo belé bazona ndanga na liloba oyo. Bana ba Sarah moko pembeni na bango. Peut-être batindela Sarah moko azantene na bandoki. Yaka kosala molimo wa contrôle na kati ya vie na yo. Ayebola taki nini? Ayebozwaki musala nini? Ayeba mobali nini ozana ya linga bala yo? Ayeba na ndako no kimi ezato kimi ezate. Aza Sarah kundaye. Nzambe ana poso longola Sarah no kundaye. Sarah moko akotsa bitumba na vie na yo. Sarah moko aluka kolela na yo po ya seka. Nzambe ana poso enterrer. Après avoir Abraham kokunda Sarah, Abraham alelia lele Nzambe alobi telema ozolela ni yo. Sarah nde bitumba vi na yo kunda ye. Aye kopesa Abraham ketura. Ketura la kisi accomplissement ya maloba ya Nzambe oya lakaki na Abraham. Accomplissement. Tango Abraham abali ketura oya zalaki accomplissement ya Nzambe. Po Nzamba monaki Abraham avec Sarah et lakana ya lokaki na Abraham ekoki kokokisa mate esengelaki alongola Sarah. Alongola ki Sarah. Bien aimé ko bunda bitumba na makasi na yote. Koluka kosisa ba problème na makasi na yote. Tika Nzambe liboso bitumba na yo. Tika Nzambe liboso ya ba problème na yo. Eza na ba pasteur rebelle le loba divoxa. Mais yeba na mukanda na Ligue chapitre 16. Ligue chapitre 16 verset 18. Bible na ngana yo elobi moto oya boyi mwasi na ye asali kindumba. Abali mwasi mususu azape kosala kindumba. Maloba na Nzambe nde lobi yango. Siko Nzamba aye koluka yo lelo bien-aimé. Aye kolongola Sarah nyonso oya nyokola ki vi na yo. Kosala eloko na makasi na yo te. Panda Sarah zotelemela elaka nyonso ya Nzambe. Abraham aboya ki Sarah te. Mabanda ko bondela Nzambe ko kontina ko tosa Nzambe. Nzamba mona ke fa longola Sarah po akokisa accomplissement ya maloba oya lakaki na Abraham. Apesa ki mwasi kombo ketura. Ketura nda zalaki accomplissement na Nzambe. Azalaki accomplissement na maloba na Nzambe kati na Abraham. Bible na ngana yo elobi tango Abraham abali ketura accomplissement Nzamba pesa ke mwana liboso kombo na ezimira. Zibirela kisi Nzambe ya rapidité. Alléluia. Tikete Nzamba rapidité a visiter yo. Eloko nyonso oyo lukaki na makasi. Lelo lukango lisusu na makasi te eya yango moko na facilité. Bitumbo mona ki lobby. Okomona ngo lisusu te. Po Nzamba tindi ketura moko pa na yo. Oyo ezali accomplissement. Lokolo tambola ki na kobanga Nzambe. Lokolo tambola ki na vie de prière. Lokolo tambola ki na kosalela Nzambe. Nzamba kokisi accomplissement ya malobane likolo na yo. Ndapesio ketura. Bien-aimé, tango Abraham abali kaka ketura e umelite aboti mwana liboso apese kombo ya Zimere. Zimere lingo kolaksa Nzambe ya rapidité. Na sima ya Zimere, Bible na ngana yo elobi Abraham alandisi bana ya kolandisa. Mais pendant tango mulai na Sarah bana bayaki te. Mais tango azwi kaka Zimeri, Abraham alandisi bane bele lokola mbula. Tikete Nzamba landisa elaka nyonso oyo alakaki likolo na yo. Nzamba landisa elaka nyonso oyo bandoki bakangaki liboso na yo. Nzamba fungola alandisa bénédiction. Soki libala Nzamba landisa libala na libota na yo. Soki bana Nzamba landisa bana kati na yo. Soki musalo luka musala te musale luka yo. Soki mbongo luka mbongo te mbongo luka yo. Ebota na maboko no lokola mayebo. Soki malade o foksete me Yesu Kristo azali kisi. O melaye lokola mai na bomoi. Aleka na kobikiso na malade ezotungisa yo. Alléluia. Alléluia. Abraham aleli Nzamba lobi kunda Sarah. Kunda Sarah nde problème a vie na yo. Nazo peso ketura. Ketura ndaza accomplissement ya maloba nanga. Ezoko kisama pa ketura. E umela kite bien aimé. Abraham alandisa kibana. Mwana liboso kombone zaki Zimere. Zimere linko laksa Nzambe ya rapidité. Tikete Nzamba rapidité wana zala na yo. Onyo se umela kitango na otango molai. Lokolo le lakite, lokolo tika ki Nzambe te. Accomplissement na Nzambe ko kisama likolo na yo, Nzambe ya rapidité asale la yo makambu o mokile koki ko sale la yo te. Bien-aimé, soko tali na mukanda na Josué. Chapitre 1.
Obani na verset 1, Moïse a koufi Joshua lélia linga tama tanga tangu molai. Balobi Moïse mtelinga kota so na terre promise. Akei nani yango liswa kokota biso. Nzamba lobinga na nzamba temps présent. Bokunda Moïse. Par na ye nzambe si na salela ki. Siko na poni yo Joshua kende. Et ce que nous avons fait, c'est bino et kopesa mela bino. Nzamba na posa lelo. Okunda problème oko dérange kayo. Obondela likamno zaki ochanze basal na nzambe te. Mais likamno lelo nzambe eko luko na nzela prédication oyo. Eza na problème oko etungisa ko yango nde Sarah vina yo. Et si ko zali kunda problème wana. Et si ko zali bossa na problème wana. Et yana mutu moko kanela na mutema na yo. Et si ko zali longola na mutema na yo limbi setka mutema na zala peto. Kunda problème wana. Eza na maladi moko etungisa otango mulai. Et okanisa kanango mingi maladi na kubika nango bukoloni. Et si ko zali sana maladi wana ponzambe ya rapidité nanzela na prédication oyo azo silisa maladi wana ozana problème moko etungisaka yo nzamba ekoluka yo kunda problème wana nde Sarah vina yo nzamba zo peso ketura wana ndezali accomplissement na nzambe na kati na journée ya lelo pona yo lelo ekolekate sokolandi prédication oyo Yesu Christ za nzamba temps présent azo salelo makambo minene apesaki Abraham ketura elakisaki accomplissement nzambe kati na Abraham aye ko pesa Abraham wana liboso na kombo Zimiri elakisaki nzambe ya rapidité tikete nzamba ya rapidité akota kati na yo nzambe ya rapidité asalela yo eloko nyonso oyo lukatango molayo zwakate lo nzamba rapidité banda kopesa ngo na facile nzamba rapidité sil sa maladi na yo nzamba rapidité longola pasi na libota na yo nzamba rapidité longola bitumba na libota na yo nzamba rapidité abatela bana na yo nzamba rapidité abimisa bana na ba prison so sataniste bakanga bango bien aimé yoka sokozo mona likambo na vie na yo likambo moko elelisaka yo ezwaka solution te likambo moko elelisaka yo emakshaka te yeba ke quelque part ezana bato mo bavandelango quelque part eza bato moko balokaka nango quelque part ezana bato mo babundisaka ngo lelo bosana likambo wana kundango na bato wana babundisaka opo na likambo wa kundango na ba problème wana kundango ndimela kaka Yesu Kristo tsaye ne preuve akotindela yo ketura yenda zali accomplissement ya nzambe oya salaki kati na Abraham pazo sala kati na yo ketura wana zali accomplissement maloba na nzambe pesaki Abraham ketura Abraham lelaki nzamba lobi kunda Sarah vina yo zwa ketura ye wana yenda za accomplissement nanga Abraham zwaki ketura balaki ketura nzamba pesaki bango mwana liboso Zimiri linge ko laksa nzamba rapidité wana visito na nzela ya prédication oyo lelo nzamba ya rapidité wana za nzamba temps présent na sima Zimiri Abraham alandi saki bane belé mais na sima Isaac bana balandana kite c'est parce que Sarah zalaki moko oya bande ko telemela likabo nzambe liboso ya Abraham yango lelo nzamba ekoluka yo alobi kolela lisusu te kunda Sarah oya lelisaka yo kunda Sarah ba problème na yo nzamba pesio ketura accomplissement na nzambe mwana liboso Zimiri nzamba rapidité a visiter yo merci bien aimé sikozali pambolama dans la prédication oyo ekolisa kondima na yo ata bapasi ata bitumba ata minyoko ata kolela kotika nzambe te po ete maloba na nzambe pe laka na ye oya laka pa na yo ekotika la korate te ata eumeli ko pedre elikia te zalaka kana confiance en nzambe akosalela yo po ete si atie bénédiction na ye kati na yo eza na molimo na nzela na mabondeli oyo tozosala lelo ezobima physiquement kati na yo esiko ozali simba motema na yo nzamba lola nzambe na bolingo na kumisi kombo na yo na nzela na liloba na yo oyo pesi biso papa loboko no eza mokuse te eza molai matoi no ekangami te pona koyoka misu no eza mokuse te pona komona landa bana na yo nyonso esika bazali oyo balandi prédication oyo ba oyo baza na bitumba bundela bango silisa bitumba na bango ba oyo baza na maladi longola maladi na bango ba oyo baza na ba prison nzambe bimisa bango na ba prison ba oyo
bazali bateli bango bakufa nzambe tela bango bomoi chanze vie ya bana na yo pambola bango balukelo komokoto na makasi tika ete bamona bola mono na nzela liloba oyo nguya molimo mosanto no ezala mosungi kati na biso na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso amen. Esiko zalo lingi kobenga numéro na biso za affiché wana 081 43 30 475 DVM Daniel TV ezape chaîne na biso s'abonner wana pe partager prédication oyo tozo sala ba prédication tozo sala na ba témoignage et puis tozo pe na ba prière ya aline chaque vendredi na butu veille de prière eza aline na chaîne oyo bo s'abonner pe bo fina coche à notification pourtant tozo banda ba veille de prière tozo na bina ligne to bondela nzambe po li bondeli ya butu eleki li bondeli ya moi nzamba pambola bino asela bino bolamu soki Yesu Kristo azongite tokutani na bino na émission témoignage bye bye.